Voilà, nakata inanu pona bongsa légumes nanga. Du coup na baiki na la ksamino ndenga kubomba légumes ou ben ndenga kolamba légumes. Ndenga kolamba légumes ndenga na bina vino kenga na sokola légumes nanga bien na kachango na kachango pe minwa minene o eza bicarbonate. Voilà, bicarbonate yango yo. Voilà, bicarbonate de cuisine. Voilà, bilo nanga na olia lelo. Mai nanga etoki. Lokola mai nanga etoki. Bonsoir la famille. Dans ce deuxième live, légumes nanga yango na kati bien. Mai nanga kuna etoki. Mai nanga loko etoki. Nazo fongola mai nanga. Nazo tia bicarbonate pour na tia légumes nanga. Et aussi nous prenons la légumes verts. Voilà. Na tia bicarbonate nanga. Voilà, voilà. Na tia bicarbonate nanga. Na tia suko légumes. Ba ba papa balingaka légumes. Oh, regardez-moi, premier tour na moni ote na luki yo soda nanga makasi. Chérie, torobenga na ma chérie. Tranquille, tranquille. Yonde abona maman c'est ça tongo. Na sokola légumes nanga na tia. Na bisa bino mwasi nde cuisine. Mwasi nde nzungu. Mwasi tongo so lamba. Foza na nzungu kitoko. Oui, ba nzungu so eza nzungu akala me ebi kolamba. Mais mwasi omone baby atoko tia mwa côté nde tingande kishasa makambo. Moi loko na zo longola carton kini nde makambo. Na bosa na mate place ya bokoko. Voilà. Nde na ebisa bino so bozo lamba. Na tie bicarbonate nanga na komeka mai nanga. Soki bicarbonate de kokite nazo obligé na robakisa. Parce que oh on a la salle à boé après na tie na sac à congélation na bombi so na yoki poso lamba légumes nanga na lambi nazo bakisa bicarbonate ndambu na ndunda na ngai nazo bakisa ndambu. C'est bon. Parce que bandunda na biso a poto maman za makasi. Après son atiebe que toka ko finika ngote so ni légumes na za la vert ko finika te. Yo na olia crevette nanga ba jeune fille ba yo sali nanga so nga sisi cuisine nanga ya ola sabone nanga. Voilà. Na ndunda nanga na tie toka mwa mukie so ke toki na longoli yango ali na pasango bien so to olamba siko to lambi siko olamba siko te obombango bien na congélateur na obi bien obombango bien na congélateur na Congo biso le to bova na Congo biso bana lemba ndeti pa na biso ezaki soki mukona to olia na biso légumes oto bengi ndunda mama so ba ke gambela akoko somba ndunda na ekuna ya ba Congo na gambela soki na gambela te soki akosoma na gambela te ake na ye toke na biso na campus tomati likampa tomati ngomba toke na bazamba na biso wana buka lelo lamba lelo biso tokolia pondu ya lelo babuki bosombi ndunda matembele nyonso lelo mais awa tala ba matembele ndenga naso na ke Congo na lia aka matembele ta matembele fona sala su matembele nanga. Voilà. Awa nako finika nzungu nanga te parce que naza poussa légumes nanga ezala vert la femme siko to na osala boé lem so mona na okata nanga live na osala trop live répété boé siko naza poussa toka moi moto moi ba légumes na so ezala makasi so ozotala ngo ozomona ezala makasi siko fo toka pa mokie. J'espère que moto c'est bon la qualité et ça m'a moto et qui sont moi mukie après to longola na biso non on a ça encore après son avande na ngata Belleville moi si la vacances pesili ya kola la retard pesili ne to ba kola la retard na ko sabinote là la retard ici amusila ya cuisine faut bicarbonate olga cuisine na yo zanga bicarbonate te cuisine na yo zanga vinaigre te
Ozo comprendre citron ezanga te na citron pe ko kozanga mais bicarbonate nanga vinaigre nanga ezanga kate voilà na passer nzungu nanga oyo to passer nzungu oyo po yango to salela nga so na lamba légume nanga solo ezanga kate légume solo ezanga te na lamba légume nanga mikala mafuta mbila na olakisa bino nde na lamba ya légume lokola bana babandi classe tikala calme po bandako na biso oyebi kaka bafamille nombreuse bato balingi koyaya na bandako bavacance na peme te vraiment nazalaki vraiment trop chargé na bana na ndako awa du coup c'est bon ezotoka mai mpo eza ekomi kolemba ezotoka ozo obligé te ofinika parce que echange couleur biso toza na mposa légume na biso ezala verte yango omoni fo elemba mwa moke fo komeka bicarbonate vraiment ekoki bien même kuso na sokola yango te je te dis nakolamba yango kaka bongo nakolamba kaka bongo te nakolamba yango kaka bongo excusez-moi nazala te nasombi eloko bozo comprendre ya bamama ka soki olembisi boye ozwi biloko no nyonso so olingi otie no mbala moko poisson na yo so mbisa okaka na yo otie na yo okomona ekebela kitoko naolonga na papier oyo voilà ok la fin voilà ndunda na biso ya moi c'est bon voilà lembi nga sikoyo boye apres na osokola yango naotia yango na congélateur so naza na mposa olamba na lambi lelo moyena nalakisa bino kolamba eza te naoluka jour sikoyo naobimbisa mbala moko na congélateur bokangaka lelo mama sese azolakisa biso ndenge ya kobomba légume na congélateur nga ningo osomba te ndeka na bapoto na biso awa nakekamba mwana magasin bachinois nakosomba oyo deja basala wana ya liboke nga ninga nga moko nasombi boye nga moko nasali nga moko nabombi voilà parce que biso na poto tolianga babilo moko kitoko te kozangaka saki na yo ya congélation te bandeko na biso baza na Europe bandeko na biso boza na Congo boyebi olobaka biso mboka na biso ya Afrique Congo courant nde surtout Congo Kinshasa courant nde biso nde courant kuna passe mboka na biso mome courant passe yango omoni moyena biso obomba biloko eza te biso toza ta totindeli mare mbongo me akobomba biloko ndenge nini po courant eza te bokomi kaka somba kaka makala sombaka saka fufu sombaka saka loso mais moyen bogarde bosomba ta poisson bosomba mwa ta sauce na bino eza te ozomona oka cuillère na nga moko la jeune fille naesala bango so bazwi biloko na nga baklasaka moi j'aime pas comme ça courant eza te nzambe asunga Congo na biso nzambe asunga Congo na biso oyo naoluka oeskize nga la famille cc tozoluka cuillère tolongola légume na biso nota na cuillère mosusu nsima oyo ezo dérange nga ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Nous allons les légumes na biso.
Ah, ma chérie. Toujours là, légumes na biso. Pour tout chocolat. Bon, déjà, c'est bon. Loko nyonso bandeko ebele bayebi na bango yango, mais surtout tosala boye mpona koexplike bana na biso oyo bakoleli awa, bana na biso oyo babotami awa. Mutu mosusu akokota kaka atala kaka bandunda nyonso boye ba 17 €, mais ta moke kota kaka ale mosusu page mama sese na sepela nango kaka mpo aolakisa ngo eloko mutu akotala na page mpo atala eloko ye alingi. Omoni yango tosala effort otya nyonso mpo mosusu alingaka ne makambo mosusu wana te, alingi ka makambo mosusu alingaka ne korepase te, alingi ne ka cuisine. Nakotana hapa mama sese pardon, excusez la vapeur. Ntango ozotya fo otya mai, otye mpenza mai, légume no ezala à l'aise, ekangama te. Non, moninga atye mai ebele po leke ezolitoka ezolemba mpe bien. Soki ekangami mpe c'est pas bon. Voilà. Il reste oyo obwaka mai yango nakata yango mine nakata yango mike te. Yanga so nasala légume nakata yango minene. Omoni so ozotala yango ndenge eza minene mpo so otali eyebima nango mike. Soko olambi kabo so papa alingaka ne légume akolia nango tranquille, akolia tranquille mama. Soko kopasa yango kolongola soko goût ya bicarbonate, vous comprenez? Na atie mpela bicarbonate na mesure na lekisi te. Soko olekisi omeki mpe oyoka légume no ndeti mungwa lemi kitoko okanga moto. Voilà. Alors, gozomona la famille bomona ndenge légume nanga ezopesa mino vert. Ntango mpo kolamba kokanga no couvercle te. Soko okangi te légume no ekebimaka nakolamba légume vert te, ekebimaka vert, ebima vert, ebima kaka vert. Nga sikoyo nyonso napo ya nini Jesus nakobomba yango na congélateur mpo lelo naolia légume te.